mesdames et messieurs, à mes téléspectateurs, vous faites sa confiance, ça fait fidélité à Kolana. Monda Ekolo, magazine d'actualité, vous voyez à tout moment qui est toujours proche, Nabino, pour même le Sango Kitoko, et surtout, à travers tranche autre bagazali, invité, il y a journal invité de la semaine. Pourquoi tu fais sa tranche, Wana? Les tranches, qui permettent qu'un vrai leader, un bon leader, un leader qui a vraiment une vision possible, une vision louable et qui permet le changement quelque part. Le changement là peut être aussi au niveau de la République démocratique du Congo, Mobimba. Le changement aussi par rapport à la province Azali Kovanda ou bien la commune Azali. Donc, tu as un vrai leader, tu as un Sarabino pour qu'il y ait une vision de Bino. Merci, mon collègue, tu as mis moi, Namboka, Vita Marcel Mampouya, Vita Mampouya Marcel, papa Marcel Vita Mampouya. Vous avez vraiment un candidat aussi, il y a conseiller communal, la commune alimentée. Vous allez comprendre, la barrière trop sous l'année, on peut savoir des détails. Pourquoi? Il faut que vous allez le conseil communal, la commune alimentée. Ma vision peut-être au-delà, mais au cours il y a tranché autres années. Là, avant que le Banesque papa Vita Marcel Mampouya, je dois d'abord remercier héros d'Alombre, là, Benjamin Kilunga et Wilfried Sambo, la caméra. Réalisation, après montage, il y a tranché, il y a Monda École, vous n'avez pas mon amour écrit dans ma tête et la coordination est assumée par la madame Medline, quand même, sans oublier Pangui Rachidi et pourquoi pas, bon. Toutefois, on va continuer à voir les autres là. Voilà. Moi, Namboka, Marcel Mampouya Vita. Bonne santé. Kimi Ezali, mais comme on lobby à non, on a des ordres. Donc il faut le baron Vita Marcel Mampouya ou bien Marcel Vita Mampouya. N'est tout mais ça dans Marcel Vita Mampouya et qu'on a bien. N'engi wana ko le baron poto sala nanini. Mayambi yo ndeko na ndenge ya mbala liboso ko leke pa inavio ezali mbala liboso pete mais ali deuxième fois puisque première fois parce que d'abord la descente moi makata sala ki descente to sala ki pa la Kander na la Kander yango mbalo lisusu to kuta na yo pona ko luka ko solola na oyo esengeli pona kuta makamotali ba municipalité commune liberté surtout ndenge très bien. Merci beaucoup, Mboka Vita Marcel Mampouya, Ozali, candidat conseil communal et commune alimentée. Justement, la fois passée, comment est-ce que moi la descente, Bazaki accompagné de madame Docine Njitobe Ozali, candidat député national et à Moamba. Donc, il y a acte moko, il y a générosité, acte moko, il y a bolingo. La clinique la candidat, derrière on va te contanayer, mentionner mingi d'abord toi qui est devant régie, on va lancer ce élément et on réveille juste après, c'est parti la régie avec écrit de ma tête. Ndeko ya Congo, tango toyebisaka bino ke mon amba ezalaka boko ya mama Docine Njitobe mingi bochaka tembe botala ye oyo tellement azaka mama social à travers fondation Docine Njitobe amesana kosala makambo ya kitoko pe yankamwa na mokola sabedi bokotuna ngai nini depa mama Docine Njitobe elongola keke batu o batambola na elongola kaka fondation pe na mwana mboka Vita Mampouya Marcel oyo azali candidat conseil communal ya limité bakendaki ko visiter clinique la Kandera oyo ezaka na limité kaka pola ko sunga bango de manière que bazwa bakisi na ba matériel e ko sunga bango de manière que ba baza ko bela ba ko ka ko bikisa makitoko mama Docine elongola papa Vita Mampouya Marcel ba kotaki kuna ba mbaki bango kitoko kaka ndenge bozali komona na ye moko directeur général. Pas la première, la dernière fois, mais je passerai quand même comme d'habitude pour chercher ça de soutenir en cas de besoin. Merci. Non seulement le bien qu'on leur fait et parfois les difficultés que nous avons ici, mais en tout cas, Dieu vous a inspiré et nous vous remercions très sincèrement. Et vous souhaitons beaucoup de chance dans votre carrière politique. Tellement que Bolingo wana espélisaki directeur général ya la Kander et le ngol ba minganga belé batambisaki la kati hôpital Mobimba de manière que a visiter hôpital
amona ba maladie po et permettre ye mbala ya sima ayela bango lusu biloko ya mingi koleka tout abiso papier kende examen fona sala mo eza 130 $ basengali à part opération aza na son il faut basala opération basena na 650 $ baye bati aza pe na fate na bassin awa donc pas celui qui veut faire la lisolo basunga baye basunga atende mobala bale aza policier lieutenant d'accord et vraiment monsieur asati donc osenga ba policier batala biso to basunga leta basunga biso na 4 ans esukaki lisusu wana te akontinaki kotambola mpe akominie na batutu bazalaki na kati ya hôpital wana de manière ke bolingo wana ezala kitoko yango na kati ya bolingo wana médecin général ya hôpital wana akotaki na biro na ye avandisi na kisi oyo le président Félix Tshilombo avandaka ntango ayi kovisite mpe hôpital oyo avec impact na idéologie esali kitoko biso mbonda ekole tozalaki wana bino moko bomona ndenge elekani kitoko ya boye ezala te yo mutu oyebi ke osungaka ambwate bapa madosi jitobe na ya papa Vita Mampuya Marcel de manière ke masolo ya bino ekende kitoko yango tobekise baoka mbonda mpe bana moamba basepeli mais soko ozwi problème biso tozoya koassiste bino soko oza na carte tokotanga carte na yo donc de retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo, magazine d'actualité, Botikolanda, acte moko, c'est vraiment louable. Papa Vita Marcel, acte auto, tu vois, on a fait un compte à belé, la clé de la candère. Acte moko, ça vraiment, vous avez motivé. Sans signer ni petit na kibino kuna na ni pe apusa kiboko que ça ba acte boy ko kaba ko tika pe ba minganga ba Kenya ko la ya ba ko sala misala ko pesa ba kisi ko pesa bloque bebele ni pousser no ça acte bongo la non wana ezali c'est rien puisque biso to bana ya limité to ko na limité to sepela ki ko kenota la docteur na biso wana po asunga biso pe belé basunga même mbala mosusu pe mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi asaleka kuna ayebi place wana kandere ya place biso bana limité to yebi ndenge ni papa wana sunga biso nyonso tu yango tolobaki ke pona ko honorer to kena ko tikele mwandambo eloko biso to yaki nango to tikele pona ko lakisa bolingo biso bana limité to za nango to yaki na mama Dostine donc pour na ça pour maman Dostine pas mona na biso limité awa biso tu to bana mombele to kolawa nde to kenda ki ko tika mwa muke biso to yaki nango po to tala bande ko na biso ba ki pe na maladie kuna to mona ki derrière ndé ko se communier ki na bande ba maladie bozo solo là bozo partager même moral na bango tout cela mais on peut au c'est ba acteur même l'hôpital on se sent qui n'est pas acteur au salat voilà est-ce que ça arrive vraiment Paris gagné pour la minute au salat acteur ou bien il y a encore beaucoup à faire té eza Paris gagné té donc koloba ndenge to lobaka loboko epesaka et l'obakate donc c'était rien puisque yaki kaka moi ilimbo kaka yako ilimbo kaka ilimbo c'était rien mais on s'est senti dégagé à ba charge mo OK lem sunga na ne loko ngana zoko lia na ko melo mo to zaka lem to vande siko zoko lia ozoko mela me na mutu mususu yo to ndoko de vanda na sika moko to lo bana bande ko ba mela ka masanga akoso ma champagne akoso ma whisky ya 100 000 francs mais mutu musu azangi 10 francs. Vous comprenez? Alors tout ça, ça fait partie il y a ndenge toilette biso to ba mokristo ko yeba ndenge nini ya ko kabela moi moke ndenge to ko kabela ko soutenir pe baninga oyo bazana ba difficulté peut-être nde to kenda ki malgré to petaki no hôpital mais yaki pe na bande comme tout moi biloko mike pe to petaki pe na ba famille o to kutaki na hôpital wana mais sika na clinique wana. Très bien. Acte ya bonté, ezali acte oyo la sara vraiment ndenge bolingo za parce que le bazin mais le deux que non lingana entre nous to ba ko sungana ndenge ndeko na Vita Marcel sur le bas c'est parce que tant que yozoli ozoko mbela meba ke ba ndinga msoza kuna ba hôpital ba ba condition mabe ba msuku le bazangi pema bazani va ba morgue tant yozu pema yeba pe ko lia ko kabola pe na ba ndeko bazaba passer acte bato salana zali ba acte moko très louable hôpital wala candidat to yebi ke bientôt là micro le kala ko tout chef de l'état Félix Tshilombo c'est que kana bureau bango ba uta ko vanda wana ba be bense bango ba aller venir pas vanda ka sikana pour ko se bolingo ni 4 sikana bon. Voilà, beaucoup plus de choses qui activent votre compte juste pour nous relaxer. Comment est-ce que acte la micro le caméra. Maintenant tout côté la carte ya mozino masolo auto zango vraiment mingi na papa Vita Marcel Mampuya par rapport à l'état le en demi à la conseil communal. Papa Vita Marcel tout le monde va tout mingi va qui candidat présidentiel, candidat député national.
candidat député provincial. Mais tout le monde vraiment préféré que les candidats conseil communal, la commune à limiter. Ni vraiment ils sont à la base, il faut pousser, il faut booster, au lieu de la commune à limiter, vous avez comme conseiller communal. Merci Ndeko Dewa. Na ko bandela na no ngai na li autochtone ya limité. Na mwana na koli na limité, na botabi na limité, na mombele. Donc et puis na tangi na mokenge lo mo limité ndenge yaki mokenge na lemba pembe na biso kaka wana ndoko kata na mai wana to ebi ndeto bana na mombele ngai na mombele donc omoni kaka foire on a dit mombele bien ngai lo la boya po otatoleka oza modekolo ai to baleka yezu to la vérité na bi mombele mobimba bi limité mombele na ngambo nini omoni avenir ki quit o bazotonga siko président de la république azoko sala bravo na mona mboka félicité parce que baba azoko bonsantela na ndenga azoko bonsado juste kaka ki quit wana première deuxième parcelle na Fatundu. Donc d'ailleurs nazo ko remercier président de la République nenga se libiso avenir wana ezo sunga bande ko belé bazali wana vraiment asunga en plus que depuis biso to kola esika wana balabala na babandi yango lelote. Tant batonga ka foire wana batongi foire na misu na biso. Kutenga na ne na mutu akala. Donc, on a né en 63 déjà, les gens ont foire, on a pardon, c'était pas 68, malgré fois na simama iwana na l'over ya la giwana ti to eli suswa na nini on a limité donc pendant on bagenga na mona limité na li mona mombele men limité ya bisonyo surtout kati petit na nini na kingabwa awa ngambo ya Zaire ya lawa na limité place ya la ki mai moge na Tibetra donc na sime changer mata basale changer to ko yati ko sakana ti yo kati na mai ko sokola na bi per après de ça ba l'over ba tout cela la smartphone tout cela donc ezali quartier na biso meko tala ndenge mboka wana mboka ndenge wana pesa ko kabola stratégie mayele stratégie moi o yebi ndenge to ko sala pona commune wana esalempe et bon na penda pour que ça commune présidentielle ko bandaka temps papa Tshisekedi alaki déjà même mokili mobima ba yebi que limité c'est une commune commune mineno ezali ba mindel bazo vanda tala siko vision nango de nos jours ndenge koma okoleka partout ko ka solo limité tout ndenge alaki te yango esengeli pe biso pe tozala na moi apport pe ya kokota biso gestion nango quand même moi gestion nango to ba koma to innover pe biloko musu koma to ko changer vision ya limité wana. Et surtout par rapport à la technologie, les hommes, auquel la commune limitée, je ne crois pas ce qu'il y a, ce qu'elle a habité, Benjamin Kilunga. Ce commune limitée, même Internet, ils ont gratuit, au niveau de la commune, voilà tout cela. Tant que vous êtes à la commune limitée, aux hommes, on a vraiment. Puisque nous, quand nous parlons de limité, il ne faut pas tout le monde dans la commune, tout le monde dans la communauté, mais la communalité, tout le monde dans le boulevard, tout le monde dans le limité, le quartier, surtout. Tant que vous êtes à mesure de relever, le défi, na makati na pour que commune alimentaire c'est pas valeur na ngopézo ndenge zalaka mombele entre autres mombele kingabwa mososo salongo tout cela tous ces quartiers là ndeko dewa biso to abana to kolina limité talaka biso to kolaki na mombele webi mombele na bambula ne yakindenge nini mais le longa nazo vanda na limité na longwe mombele na longwe limité te nazo vanda siko na nini awa na limité na centre ville et siko mindele ba ne ko vanda mais na mo pona ni na ke commune mutute na zongi kaka et sika na limité a place ngana sali a poto peut-être traiter mais na li toujours na limité ko kutanga sika na po yena ndako pa nga awa donc toi quand na visual limité to ka passer nango donc to yebi combat ko s'organiser nango puisque au moins c'est salité ali maladie zebele ko bandaka na salité nango wana yo koko ndima mombele balabala na ndenge biso tan mombele ya laki rivière o to benga rivière teza riso kala mwana ya riso o euti pa ya papa mungulu diaka ekititi eko bima na première yo lekana na boulevard hôtel yango ndenge za boucher est-ce que en tout cas ata ba cambio bazoko kamba commune alimité bazoko lo bandenge ni na mayele na bango yo il faut tala kaka ke mai wana ni soki e boucher sikana na première na pont sur boulevard mais ka ko leke sikana mais na ebité ba autorité soki balo mai ko leka koma nete za zamba nete za poubelle na ebité koma e ko za ndenge wana. C'est ça babilo comme tout ko ko innover même makambo ya ba wifi bani donc et que ça avec
quoi la digitalisation et ça mondial donc biso peut lukato na innovation na biso to créer bilo comme ça fait que commune ça peut commune il y a le Kumu parmi ma commune na kata ville Kinshasa d'ailleurs il y a ngoza soko zui Gombe ozui limité ma campagne ya ba résidence mais la plupart ba société en mboka oyo eza na IPNT eza na Gombe na limité ba société ça kuna ba représentation mais les sociétés des grandes sociétés hein c'est à limiter. Alors, comment limiter la salité? Un jour, tu as une inondation, maille ou ta limiter trop y maille ou ta campus. Et où tu risseau on a tombé en rivière rivière tout le temps à Manjili. On a tombé en rivière. On est yaki ka moi tant biso to kola ka yaki ne pont ba chaki yango yaki donc ba chaki ba tonga ka yango ko tonga mais de non tout ndenge ezali. Yango de saka ke ezoko ko bebisa mombele mobimba moi mombele ndenge ya kamai wana so côté na fleuve donc dans na première ri awa so que bloqué et zongi bomi mososo kufa mombele kufa les paiement ko longwa na balabala après pont wana so moni tout ba dégâts no tout ça et ali pour na mai o ezonga kana na première ri alors biso bana limité to ko ndimelo ka ndenge wana te to ko luka s'il vous plaît comment pour améliorer par rapport à bandeko bazaki pe liboso to boyite par exemple ça étape na bango biso pe to luka ndenge ni po biso to bi vision ya mboka o okena kingabo ko mona ndenge yali digwana ya ni ya maya nchili ndenge kotaka wana soki ebukani so bane ebomaka de bonhomme mobimba ebomi de bonhomme peut-être obenga ngo salongo et puis ekoti su na ngabo ya kingabo c'est ainsi que tozo luka biso toza autochtone awa po biso le to alaki to akine école mo kuna za réel o ezaka na nini kuna na kingabwa tozo kende kuna biso to tanga ta mobusa tongi na ba 74 na bi ngabo saka ba leza ça réel wana école wana okota ndenge koma et pota la million na ndenge koma et koma marécage vous comprenez mais ezaka ndenge wana te biso to kende wana to beta bale na terrain wana o lelo ba benga terrain ya nani o ba tongi sika wana oyo nani ndeko musuza wuti ko sala yango sala kina ndenge wana ba sali zo ko mona mais place wana la ki soko leki omba mikole ya ki be ya ki impossible so mbule beti donc tant que mon limité to yebi to kol na mboko to yebi mososo to yebi bandanu esima to yebi salongo to yebi mososo to yebi katende donc to za na vision o ya ko luka ko à moi apport na biso kaka po to sala na kimia ba to vivre un jour que limité za inondé o yebi ke biso to apemeni ya fleuve so ki fleuve refoulé makasi entrer ba mai na biso mai njili so ka zo ko boaka na fleuve te mai o akala mazoko ko boaka na fleuve te c'est ainsi comme on a première ri et beba première ri wana mobimeza ko beba surtout na ngamba dilandos wana tala na manga dilandos donc na mai wezo uta na yolo po ekote uti na riso ya yolo uti e kaboli kimbangu na ni eko kota nyonso to ba mai nyonso ya Kinshasa ekota na nini na limité ozo za pemé na stade et pas ko tu wana leki na stade ko ouais et leki wana alors tala siko mai wana efie to benga ngo efie moi rivière à part wana kuteza muke mais toi na mai ezoleka na stade mai stade suka na ngo ekoti na limité pour que na fleuve côté ya Saint Raphaël donc ozo comprendre les dangers tant comme na Saint Raphaël wana place wana c'est ça boucher ah bon vous êtes déjà sur les communes limitées ouais sur les communes déjà na commune limitée vous comprenez c'est maintenant tu ko biso to ko chercher malgré ça lokola ezo bima lokola Gombe po ngambo wana ya ka mai wana ka bola Gombe na nini na limité puisque biso to na soko za wana après stade tango a Kotiboy wana tu es limité funa vous comprenez à Koti wana déjà limité donc soki ba kire yango bien te mai wana no otala même nini o basali awa ya kine quoi supermarché qui marché wana au moins il y a des fois qu'ils a inondé kaka année il y a même pas descendre depuis batongi yango mais l'autre fois il y a qui inondé mo mai wana refoulé et zongité c'est quand étonné nyoso toi yo meka ko kanisa ke tala place wana basala ngo moi likolo mais mai zongiti côté wana nyoso tout voilà. Merci beaucoup. Voilà, tu l'as dit quand même, moi, histoire est belle à moi, la mboka. Vita Marcel Mampouya, votre Rwanda, a se dévoilé. C'est ce que moi je peux dire. À se dévoiler sans inquiétude, sans mancher les mots. Réellement, Kazali, vraiment, moi, on a commune à limiter.
a ma capacité surtout à m'appeler là, c'est postulé comme un député provincial, un député national. Et pourquoi pas même chef président de la République? C'est parce que l'État congolais d'abord, aux autres juifs, dans ce tour-là. Mais a préféré à la conseiller la commune alimentée. C'est parce que ça a apport, moi, comme tu l'as dit, histoire, tu l'as dit, mais le but était commune alimentée. Tout le monde a ça pour un sentiment. Maintenant, ça, la total là. Le faut d'abord la base. C'est ça ce qui fait que le chef de l'État dit qu'il faut PDF. Hein? Développement, il y a 145 territoires. Fais dans la base. Papa Vita Mampouya, Papa Vita Marcel Mampouya. Andimi, comme dans la base. Abete sur ma commune alimentée. Dans mon dit vraiment, au laxi ma soleil belé, au tali commune alimentée, boye, toucher. Mais le haut côté commune alimentée, on peut mingi pe, ban na biso lelo ya kala tango ya bino lelo ya tanga kala tanga biso lelo. Moi différence ezali. Moi makamba kuluna, tout ça surtout limité quartier commune alimentée Kingabwa, ozui Mombele. En tout cas, ma comportement il y a kuluna, il y a mobulu ekoti, il y a trop, mais c'est la carte de centre ville. Tant de talent, on a le leader mokoye pour notre talent minimum comme la commune alimentée. Donc pensez on a ma quantité pour nous quand même pour chercher ma comportement voilà. Non, ma quantité ko zanga te tant que humain puisque tout ça batu wana pe ba no biso to boti. Donc problème est ali ya ko luka ko encadrer bango ko peta bango pe message moko ko assurer bango enfin que batika eloko bango basalaka bazonga na nzela ozo comprendre. Donc ce qui tozo kokuta na bango te mo kileta mona na liloba. D'ailleurs dans la Bible au début c'était la parole et la parole c'était le commencement. Donc toutefois quand il y a un problème net likamwa sécurité on a et il y a dialogue ko luka ko encadrer banana ko benga bango tant que biso ba responsable to luka moyen ya ko luka ko kutana bango to kutana na bango pe misusu ya ko lubana bango mais tant ozolo bango to publiquement bengi bango ndeko ezabo pe ko sala ba moyen nini palliatif o ko luka tant olongoli po et a aussi chômage ezanzala na kati ya bano bazo sala mobulu insécurité wana ezali wana to na bana o ya famille o bana dans des bonnes familles mais comme le quoi ba égaré donc tout temps dans la Bible au moins no akenaka ko luka sengi bomengo na ye papa na ye pesanga ngai akeye jusqu'à ce kaya ko zonga sengi pardon et ça lokola nene ndenge wana donc il y a des enfants de bonne vie là-bas mais toutefois peut-être que dialogue exaté et puis quoi ko charger bango donc ko charger bango to ko ça net ndenge nini ko luka moi ba occupation moko mike ya ko sala to ko zonga likama Mombele yo ko ndima pe ya commune alimentée ndeko oyebike na commune alimentée to ali sur na terrain te à part terrain etikali moi muke na sima masamba na 12e ri na 11e ri limité toi qui na smara ba terrain là qui toi qui na terrain na ko hydro na première ri vous appelez ouais là qui ngabo ça ouais wana il faut ndenge ba tongia ngo faut ba no futa habité donc ndenge wana mais ba terrain wana ouais donc OK ndenge ba kabola ki ba limité ta ki ba séparation normalement na ba quartier bana Mombele ba ki na terrain na ba na smara bana kingabo ba ki na ouais bana ya nini ya mososo ba obeta na ko hydro wana na ko hydro te na nini place ba HJ Teresa kana biso to beta bale tout ça y a qui occupation tant bana ba obeta bale ezoko ko logola on peut tant bo sali sport au moins que l'on appelle esprit on a peut-être to bana ko bunda pe na bale tant bana obeta bana okoto moi bituma me ya ki lokola ya kuluna te peut-être so bo bundu ane sili muzam tazo na ndako na bango et puis to kuta le sous na nzela o menacer moninga te yaki kaka ke bokutani ande ni na bato beta bale ko bale nde to potani mais ate loko les a lelo donc il y a le manque ya occupation encadrement à l'état to lukandeni tant que biso to na vision biso to sala to ko bandeni to sala même ko créer ba auto école nga déjà na responsable il y a na li promoteur d'une école grande école déjà na donc un big acteur en développement je vois là na commune en Sélé na déjà une école puisque na école na ngeza moins cher complexe scolaire Mbuta Marcel na tia kombo nga mais komba papa na mso Mbuta Marcel et ça wana pour na tia kutu moins cher pour na encadrement toujours même ya bana ya place na zo que espace ya nga ya munene nde yango na tiaka école wana
il y a aussi possibilité de kamata le cas la commune alimentaire oui pourquoi ba sala academia o bis academia o soki mwana za awa soki aza na bonnement na ye to senga na l'état ke ate kotanga kuna pa nga kotanga na moins cher peut-être soki l'état a subventionné so trouver peut-être ngana na bâtiment juste pour na ko futa ba travailler et ko futa m'enseigner et c'est mais la ligne talon caméra wana étant acteur de développement, étant un candidat conseil communal alimentaire, la moindre makatiki tout ça on peut dire communal alimentaire. Dans une minute, bien 1 minute 30 secondes, t'as dans le bas la commune alimentaire. Et ça va un message qui est pour permettre que les alimentaires sont la qualité oyo, ba on ni ba sala na ni ba tika. Ndegodewa na sepeli mingi na motuno tuningai. Nazo yebisa bango ke ngai na ali mwana alimentaire. Président de la République et moi on a limité parce que autochtone awa donc to koli awa et puis na tangi na mokengeli donc vision ka total président de la République tangi na mokengeli ngana tangi so ke wana ko mona de 72 à 77 na tangi na mokengeli wana alors ils avaient vision président de la République to tangi na école moko président Félix Antoine Tshisekedi to tangi na école moko peut-être na ba génération puisque il y a beaucoup de temps passé mais peut-être so ba talibo mona lem tu peux voir classe mon lem tu bozaki puisque ça peut-être ba génération moko yepé à l'écart qui na landa ki na etano moke ndenge pe ba lakisa ke yepa zala ka wana également biso pe ba ne wana ngape na zala ki wana mais ngai na lingaka donc na zala kaka na commune ya ngali mete pona luka ko zongisa ngo na nzela ndenge ya laki ko ka question wana po lelo yo mutu nyonso malamu ne batala na ba œuvre tant que mutoyo azo lukaka malamu pona bato ezalaka pe malamu mingi asala esiko bato bazali eza malamu eza kitoko eza bien po azala po lelo yo toza pe na posa bato o bakoli na mumbele bakoli na limete bakoka pe kozebonga basala oyo bakoki kosala po bato ya limete bato ya mumbele bato nyonso bana commune ba commune na biso ba sepela en tout cas aza un bon papa to malamu soki asali place na mutu nyonso sepela. Oui, merci mingi na journaliste na mutu na yo na sepeli mingi d'ailleurs parmi ba ko appuyer candidature na municipalité qui comme alimentaire parce que aza autochtone ya kati ya comme alimentaire ayebi malamu na mabe ya kata commune c'est pas dire qu'il y a mutu na commune mususu aya ko profiter non aza autochtone kati ya commune alimentaire ayebi j'espère que vraiment on peut ça coup de pouce pour ameka pour participer à la gestion en commune alimentaire. Nous avons une minute pour se clôturer Nabino. Solo la commune c'est quoi y a autorité en boka. Commune la population en alimentaire. Peut ça message mon quoi lengi. Message moi assurance que le aussi va pression exemple confiance. Babi que nous allons conseiller communal. Bon, au moni, merci Mingindeko. Au moni même Yesu. Atamola na mokili batu bandima ka été. Est-ce que d'abord babana no to ça mona mombele. Bana mombele ba ko souci lelo. Bon bana mombele ba yebi ba koyeba. Très bien. Ba koyeba to organiser ba biloko msu ponga pe na kitana na terrain na famille zawana. Ti lelo famille nange zawana. Donc base c'est kaka wana. Base za kaka wana. Avenue Fatundu. Avenue Fatundu deuxième Kikwiti deuxième parcelle. To landela ka. Aussi conseil communal. Oh zaka mona ya Gombe, oh zaka mona ya Basina, oh zaka tokolandela ka tokoyeba ka si kamona ndeko après si adresse na ya yo pour qu'on peut s'adresser na. Et puis lelo naza toujours na limité. Na maintenant si on a limité pour on peut s'adresser mais na lika na limité na 14e quelque part. Nazali bezali sika na yo. Nazali limité awa toujours donc on a que na bolingo ya quartier na ke quartier mzuke na longeka ke sika wana na famille puisque wana nazo tourner ka na limité na ke pa. On changer ka adresse na ka limité. Na changer ka adresse na ka limité pour na olakta bolingo na commune na wana. Donc tout ça on a toujours comme ça peut ba konzi mingi to ke na élection ne mo konzambe ko me mabiso na élection ngamba sungaye afin que a atteindre l'objectif naye pe na autorité morale na biso président Bosso na musala naye et kende na kimia. Merci mingi population limitée vous en a confiance ya papa nabino monsieur Marcel Vita Mampuya. OK.
asepeli. Merci à Igrid Mateta, merci à Wilfried Samba, merci à Benjamin Kilunga et pourquoi pas à Medina Kambe, mais sans oublier Pagui Racheli et surtout à Charmela Mondo. Là, je vois aussi M. Jean-Robert Kiwa. Voilà, partout, je sais que vous êtes très nombreux, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Jusque-là, restez branchés. Il y a compris sa confiance et fidélité dans le Monda École. Et surtout, continuez à s'abonner à la chaîne YouTube de Monda École officielle. Et, sport terminé. Pour bien habiter. Mais voyez, c'est formé. Alors, toujours formé pour l'information. Caméraman, journaliste, je vous retrouve prochainement. Merci, Papa Vita Marcel. Merci beaucoup, Noé Mbabiso. Merci, je crois très bien, Zamba Soukate. On va se voir prochainement. Je remercie pour na boye inabino awa vraiment nzamba sunga bino po akobisa pe musa na bino ekola et kende liboso vraiment merci beaucoup. Très bien. Voilà, on se retrouve. On se retrouve. Bon, restez branchés. Bye.